Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous nous rejoignez en direct de la radio-télévision nationale congolaise, Nganda Banganga New Look, Ndebo Sengaki Biso, Bozanatina, Yako Mona, Papa Patrice. Papa Patrice Ngoy Moussoko, pasteur, artiste, chanteur, compositeur, président et association, Yaba musicien chrétien congolais. Tozali Leloyo, na kati église nae, mon âme loue l'éternel, Lelo Toye na rencontre, Yaba Patrice Poto Kutananae, To Solanae, Bolan. Bana kinde bosenga biso to komi sikoyo na kati ya monam lu éternel pa papa Patrice to côté na maman secrétaire mbote maman papa Patrice ça to romone papa ça bonjour comment ça va ok papa Patrice oui surprise hein Mais... Bon, tu vois. Tu as pensé Batu Basengi, Mokili Mobile, mais papa Patrice Ndenya dit moi, na télévision, à mon société, il y a un biso, Nganda Bangani, look to le bit, tu as remonté. Koli Mwana est à dire. Tazali, pour travailler, ça va en colo. Tozali, merci beaucoup pour mon engagement. Vous continuez à Zali. Tu continues à plein travail, tu continues à Zali. Bana nzambe basengi bamonoso na bilili osololana bango oyanola makambo ebele mpe olendisa bango. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Na kati ya monam lolo éternel eza na place moko wana bien réservé esika tokoyamba yo tokosolola na bango elongo. Jésus nous demande l'amour du prochain et si arrêtons les querelles car bientôt les rois des rois viennent. Arrêtons les divisions pour accueillir Jésus-Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonjour. Oui. Bonne autres. Non, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons Azosala. Bana Kishasa mutu bosengaki biso star na bino bosengaki biso semaine oyo toya na ye papa Patrice Ngoy Moussoko, pasteur, artiste, compositeur, chanteur, homme de Dieu et président de l'association des musiciens chrétiens congolais. Yeyo toyene lelo tokosola na ye tokoloba historique na ye pe deuxième partie tokoloba vie na ye d'homme de Dieu na vie na ye en tant que président ya AMCC. Papa Patrice Mbote. Mbote, bien-aimé parfait. Bonne Nzoto. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bonne famille, ma cambonioso. Oui, famille très bien. Bana, les botanioso, tout ça bien par la grâce de Dieu. Amis téléspectateurs, à présent, Torosenga Bolanda, temps fort, moment fort, il y a artiste Nabiso et Lelo Nakasanganda Banganga New Look. Toland. Ebikisaka epele na bato à travers le monde. Ikonosi mauti musika kinkole bandal matete wapi kuna kuyana njili awanzam kuzonga na bango mwanje na yo akina kwa kompanye bango na kombo na mokonzi Yesu Kristo ezala bongo petolobi amen. De retour sur notre plateau, Papa Patrice,
ba téléspectateurs o basengaki oya na émission lelo balingi bayeba na biso nyonso elongo na bango toni toyeba obandaki carrière musicale quand pezalaki wapi? Merci. Na pesi d'abord bandeko nyonso mbote o bazolanda ngai bipai nyonso bozali kobanda na kati na mboka na biso Congo ti libanda. Ngai ndeko na bino musala na ngai ya Nzambe o tata pesi ngai na bandi yango musika penza. Musika na province ya Bandundu. Bisika wapi to bandi ko sela Nzambe kana zaki mingi ko envier papa na biso pe à son âme parce que c'est akufa o aboti biso azai pe ko sela Nzambe azai ko yembela Nzambe pe azai ko te ya lilo bana Nzambe. Et puis papa chaque fois azala ki so azoke l'église azape ko mema biso pour te tokende ko accompagner na kati l'église. Et ça vraiment na bané l'équipe enza mais avec évolution il y a temps Nathan Tirokomana vers 1999 non 1991 s'il vous plaît les places wapi ngana bani pe ko yembela nkolo bani ko yembela nkolo et surtout batana za ko yemba nano el papa kufi tuza ko yemba na village na Moliambo parce que Moliambo eza comme un village natal na biso donc on a za ko yemba nazo former pena ba chorale et groupe de prière parce que na goût au papa tikele biso ressemble ya Nzambe en tout cas vie de prière na ngai mataki mingi surtout na ligue pour la lecture de la Bible naza ko mata vraiment na yango na mate ya Nzambe pe na temps on a na Kinshasa awa mais musala ye ko kola lisusu debi ke na 1991 ezaki premier album na ngai oyo Nzamba permetaki ke na yembela nkolo pe bato bano découvrir ngai voilà bato ba découvrir yo pe yembela nkolo premier album titre nango ezalaki nini ezaina combien de titres na kati ba difficulté nini okutanaki nango pona réalisation album wana? Oui premier album ezalaki album ya mokolo na suka mokolo na suka mokolo na somo Olivier komeka yango mokolo na suka mokolo na somo mokolo na suka mokolo na pasi liboso na Yesu koyoka bakombo epai na Yesu epai na Yesu Yesu mokonzi mokolo monene naleli yokanga Nzambe tata kombo nanga nayoki te naleli yokanga Nzambe tata tala lisusu mpona yeba yo Nzambe nanga ndenge nini yobosani nga ezaki album wana mokolo na suka ezaki na 8 titres mokolo na suka nkolo Yesu atindi kobenga mepai na Yesu epesaka esengo olobi olingi Yesu na mokili oyo kelasi ya koyekola molimo santo ezali te voilà moi ba titre yango wana mokolo na suka et puis na kati album wana ba difficulté ni no rencontraki pour na réaliser album wana pour musique époque wana ba 91 ans de monter lelo on doit se le dire okutana na mikakatone nini vraiment biso to kutani na makambo ebele na musala oyo ko dupliquer banzeme ko multiplier biso à l'époque même koyemba parfois to koyemba boite ndenge tozomona lelo ba nini eza ebele ba instruments eza ebele biso même parfois na ba radio cassette ba X bass wana oche micro ya plastique au bandi koyemba et puis même duplication biso zaki ba cassette ba cassette audio ya mike wana toza ko multiplier ngombala msusu na radio oya double cassette oche oza ko multiplier vraiment toza na ba difficulté ebele parce que ba usine ya fabrication ezaki lokola lelo te moi ba promettre kutana yango wana et puis à l'époque pe tokoloba ke piraterie ezaki lokola lelo te vraiment na moment on a bien que toza ko utiliser ba cassette audio mais vraiment toza quand même à mesure ya ko contrôler vente na biso par rapport à l'élo, c'est un peu difficile. Voilà, on va difficulté beleza là qui peut cause producteur les qui facilité. On a yo moko, on a ko débrouiller au Kenya ville
dans centre-ville, au Sombi, quelques cassettes, au dupliqué, au Bambi, moi, papier, au Tchena, na colle. Voilà, histoire un peu bizarre, mais c'est quand même bien. Voilà. Dans cet album, il y a Mokolo Nasuka Nzembo, c'était dans cet album ou bien album? On est qui troisième. Troisième. Oui. Comme un peu, si album, ni ne like ba souvenir ni ya kitoko zana par rapport à album ni ne like yo ba tourner makamni ne komagi après Mokolo Nasuka malgré toutes les difficultés oyo boza ki nango pona ko réaliser ngo vraiment nakoloba ke album on est ça qui quand même esengo parce que ça qui album oyo et ça que bato ba pe ko découvrir ngai parce qu'à l'époque ngana ibaki te que ça qui n'a un certain frère comme on a frère Mente. Faire maintenant avec Oyemba voix parfois le Kolangai et bah tu vas confondre parce que l'on va me soutenir et ça faire maintenant mutaza Oyemba nous aura te frère Patrice Ngoi Musoko. Alors tant on a Oyemba ils ont qui découvert qui parce que bah te belé bah bon qui mitema dans un album où on a vraiment ça va opérer qui va miracle belé où il s'allait que bah tout bah pousse na sous peine il y a frère Patrice pour découvrir et l'eau connaît nzamba tche 4 na ye nzamba kumi ça va je connais album on a payé qui à l'époque télé Zahir à l'époque et découvra Kingai. Et ça n'a parti en Zembouana parce que on attend nos amis batosé bangate pesa qui na maman moko azeko sala na RTNC à l'époque télé Zahir comme on est maman Safi Kambov. Maman on a découvrir Ngai pe a même ngati na niveau ya télé de ba ko découvrir ngaka pour album mwana. Vraiment il faut quand même moi ba porte belé voilà. Il faut moi ba porte belé mais à part Mokolo Nasuka Nzembo ni susu oko yemba na nostalgie poto zongisa ba téléspectateurs wazolanda biso na album na ko yemba ngebe na album ka oyo ben na album susu ka album susu voilà ngebe Olivier oh yes Samenazi bamoto bantata mukana matoto kaka mandwisi mukana matoto mesinte kakalufa tutebera minganga mikata lufa mukana matoto tutebera minganga mikata lufa mukana matoto amina Yesu ngebe oh ngebe Gebe, gebe, oh, gebe, oh. Très bien. Akali tata, kono tata, kakamabisi. Akali leme, kono leme, kakabibefe. Akali yaya, kono bakwene, kakakusube. Amino Yesu, ngebe. Gebe, oh, gebe, gebe, oh, gebe, yeah. Voilà. En tout cas, merci. Papa Patrice Nzembo yo to pesi to dédié na maman Sylvie Ngiama maman Pata, na Exaucé Ngiama, Gladys Ngiama en direct des États-Unis. La Katia Nzembo oyo ngebe. Message no lingo passé ezo laksana nini po ezana munoko mboka? Oui, Nzembo nazoloba et que makambo nyonso kosala na mokili oyo mais eza na makambo so foka nzambe apesa solution eza na makambo so elekela biso na kati na bomoi na biso moto akomi na mawa mpona nini parce que problème yango moko kopesa solution te pe solution ifoka nzambe moto apesa nde na monoko ya mboka na biso tokómaka na niveau moko moto soki akomi na niveau oyo ke akoka so makambo te il faut loba o ngebe elakisi ke moto akomi na suka likambo aza nango ye akosala eloko te foka nzambe nde intervenir ngebe donc soki moto kaka ngebe donc wana foka nzambe nde moto asala likambo yo parfait akosala so eloko te ndeko nyonso personne moto mo akosala so likambo te oui papa Patrice olobi papa na bino azali mosali na nzambe oui yo moko mpe oza mosali na nzambe torappele ke bozali éducation protestante bouta na Sebezo ou comment les Sebeko boni leki na yo Noël Ngiama Makanda Werason ou pe na kati ya famille chrétienne protestante netio papa na bino mama Albertine bino nyonso
poza bato ya makambo ya bonzambe mais boni leki na yo azobeta musique oyo babengi ya mokili siko conseil nini opesaka ye mpo balobi bolingana mingi mpenza relation na bino na ndeko no Noel ezalaka ya bolingo mingi conseil nini opesaka ye mpo agarder bavaleur na baverti oyo bokolela mpe asala musique wana populaire to profane mais azala différent na bamusicien mosusu na comportement na ye na ezaleli nini na efandeli na ye. Merci, parfait. Nakanisi bato bakoza na ba question ebele koleka oyo posé pour nangai na ndeko nangai mais je crois na koloba mususu parfois na koloba te parce que yebi ke ezana mutute lelo même yo parfait okoya ko sala émission pour le bandé nini au vivre na bandeko no na ndako na plateau boya télévision et cause raté mais ezana mususu faut koloba pe pour bato bazwa conseil. Je crois biso ndingo lobi biso to uti na na éducation moko to uti te metuza batu moko source na biso c'est éducation chrétienne éducation na biso pour papa na biso azai ko sala nzambe papa kol si biso na bunzambe pe éducation to ko bungi sango ata mukete Noël na kansi bino boza ba fanatique bobenga ye wera son ngai na ko benge ko mbona te poaza leki na ngai nga vraiment eza na fanatique na yete menaza pena ya na ye eza bolingo moko ya makila moko ya makila Noël Jean-Kansi bomuna kaye éducation na ndenga za nango na bodija boko bake mwana uti na famille moko eza bien éduquée famille moko obunzambe zali conseil na ngeza ko yibisaka ke ko bungisa te image ya bonzambe oyebi parfait na ko biselo ko ke lisumu mususu eza nini mutako ko sana na mukili oyo kozanga koyeba pourquoi nzamba tindi yo na mukili oyo ya bato eza lisumu donc il faut yeba pourquoi nzamba tindi na mukili oyo ya bato parce que akoye ko tinda yo poke ko fana na forêt équatoriale au fana na baza na ba niama au fana na ba nyoka mais atindi yo ko na kati na mukili oyo il faut yeba ke nzamba tindi na pona mission moko songolo Noël nenga za wana za na mission nzamba tindi na mukili oyo ase o ngana ko ko définir yango te et puis eloko eza mutu eza nini ko lakseka kazala ka pene ya nzamba ko batela le pourquoi nzamba tindi na kati na mukili oyo ase ata lelo te lobite bobando mona ngo parfois bomoni lelo eza muke mais lobile bogomona soso yebele ko leka wana de ko yebse chaque fois que ti ozali wana okoki jamais ko bosa na nzambe na vie na yo na sepela ki na mukola pak na kansi tozala ki ensemble to yaki kokumisa nzambe et pesa ki leçon même na bande koneni oso bamona ki e aw pona bande kunaye o bazala na bango ba collègue na ye na yebisa ki chaque fois loko ke soko yebi ke muto bozana ye so bokabwani awa bokutana lisusu te na parfait sala parfait mabe nyonso lingi po azana place awozong sele soute parce que yo zo ke no kufa na yo po yebi ki après awa to kutana susu te na 20h na zo ke no kufa 18h lingo kabwana parfait bon sala ye mabe mais soko yebi et que sima ya ko kabwana na parfait awa bokutana lisusu na 21h bokabwana bien na parfait pona nini pourtant bokutana lisusu bokoyamba na susu parfait boni ça va très bien wera ça va tout ça mais soko yebi que sima ya ko kabwana boina parfait bokokutana lisusu mais yo osali parfait mabe ozola nga bien Nolanda osali parfait mabe tango ya kokutana na parfait na 20h oyebite okuta parfait na position nini yo za na position nini mbala muso okuta parfait aza directeur ya prison yo oza prisonnier bazo mema yo na boloko oyo parfait aza directeur ozo mo déjà sort na ndenge kozala ndene bisakaye zala bien na baninga na yonyoso ko kabona na bango na mabete moto azo loko mabe etalié mais yo zala na kimia na moto nyonso na yango nzamba koyeba ko memo pe liboso na yango nzamba koyeba ko meme liboso so azana kimia na batu nyonso. Frère Patrice ba musicien o ba bengi profane to mokili yoza président et association ba musiciens chrétiens congolais considération non pour ba musicien profane wana et c'est l'année personnellement d'abord parce que nayebi onga nazali nazwaka bango nyonso baza bandeko parce que nazana leki nanga baza collègue na bango
bango nyos en général baza d'abord bandeko vraiment na kansi tant okuta na bango respect bazaka na obi ba mususu katikati na bango baza pe ba mikolo na ngame mona il y a Patrice mais en âge na âge boy baza ba mikolo tant ba benga kombo wana donc bakota na ranger ya leki na ngai donc bango nyonso bazali bandeko na ngai na reconnaître ka bango vraiment très bien et voilà considération na ngai eza d'abord na niveau wana les restes ya métier na bango mutu na mutu azana conviction o nzamba tindire na mokili oyo wa yebike na utepse loko moko awa ke lisumu ya munene ezani na vie ya mutu ezali soki azo reconnaître te pourquoi nzamba tindire na mokili oyo ya se soko yebika ka mission o nzamba tindire na mokili oyo ya se en tout cas oza un homme heureux oza une femme heureuse devant Nzambe yango na musala no petango ozo sana kata mokili oyo ko bebisa te parce que Nzambe mutatindi yo ezali kola yo parfait soko yebike Nzamba tindaki yo wapo opesa ke sengo pa na bato na ba émission na yo yo leki na ba émission zo finga ka bato je crois yo moko mona ke ozo ko accomplir mission Nzamba tindilo na mokili ya sete lokola nga Patrice Nazara ne sengo parce que na yebiti na Nzamba tindanga na mokili ya se akwa ko tinanga même na fleuve mais nazali parmi ba requins parmi donc ba mbisi ba poisson no se baza kuna na kati mais ya tininga na mokili ya bato non c'est que nazana mission ezalo kola ndeko nyonso azolanda nga il faut yeba mission onza matino kata mokilo ya se donc bango peti baza wana baza bato baza basatana te baza bato nzamba tindi mutu na mutu ayeba ke mission pena nzamba tindelinga na mokilo ezali nini voilà frère Patrice tomoni banda o banda carrière na yoti mukolo lelo album no moko irataka te soko bimisi album et ça la succès makasi petit kalaka kino lelo tant que ozoloba makambo mutu faut ba mission oila na mokili na résonance mon moko loba Jésus merci o mala mopin mingi ponanga pourquoi ko sala ngai loko nyonso lingi mais na bolingo na yo o salinga moto surtout ko souffler na zembo oui Nalibumu ya mama, yes. Nalibumu ya mama yawe, yonde usala kinga. Na jala kite na mokili, yonde obimisinga. Na jala ki mwana muke, yonde ukolisinga Yesu. Nyonso wana bolingo na yo se ponanga Jésus oza malamu mingi ponanga Yesu Jésus nakumisi yo Nzambe nanga Jésus oza kitoko mingi ponanga Jésus yo nakumisi yo Nzambe mwana Nzambe kumama Yesu nayambeli yo kumama masiye oh Jésus oza malamu mingi ponanga parfait nebselo komoko bokomso na kene na hôpital na kene hôpital to tamla na docteur na moni bato bafandi na nzela bafandi fandi na bakiti na tuni bosala nini abino baza ba donneur ya sang to tambuli mulungu ebeleka ba donneur de sang na tuni docteur ngabi mais kaka ba donneur de sang mais donneur ya souffle de vie azate oh abi frère Patrice makamu zoloba non parfait il faut oser la reconnaissance devant Nzambe faut la reconnaissance devant Nzambe Nzembo yoto dédié yango na Laurent Bombito en direct de Grande-Bretagne na Londres to dédié na Sibobo mère Doublin na Laetitia to dédié yango na ya Martin Ekanda na maman Refine Louyeye frère Patrice secret no pneza ani to lo baki yango me répondre na question na te depuis banda musique album no so bimisa ka ratarate secret la ani parfait gloire à Dieu nakoyebi so boyeke soko lingi musala na yo échoué te na vie même au bozo sala il faut bandaka na Nzambe parce que Nzambe
naïe Bible lobby qui avec Dieu nous ferons des exploits nzambe échoua raté moto nyonso atamboli na nzambe na koyebisa ke soki même Yesu atika ka entreprise ya ba savon meletili lo entreprise wana ezali soki atika entreprise ya mituka meletili lo ezali po tala kaka entreprise ya maloba na nzambe nkolo atiki ti lelo ezo continuer ngai secret na ezaka nzambe kotambola na nzambe kosala na nzambe nyonso même en bomoni tant boye komona nga fato bande mission to sambeli nzambe donc pona koloba ke soko continuer boye na nzambe moto nyonso ko concurrencer bino po akase bino akokoka na ete parce que bisika nzambe azali mutu akoki ko gagner nzambe kolonga nzambe azate ndeza mawana bato yo bakena koluka ba féticheur ba simba mais féticheur on a pena muta forma qui est ezana mokolo kutana na maître na ye akwesi yo mais so kutana na Yesu o aleki Yesu azate donc Patrice secret na ye zabobele Yesu Kristo na yembaka Yesu na kumisaka Yesu avant na sala na kotaka prière nyonso na Yesu ngona balbum nyonso esengeli ezala na succès ndenge Josué 1:8 elobi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parce que succès, pas battre mes frères à l'accompagner dans la réussite. Différence, c'est ma casse entre succès et la réussite. Ngaï vraiment, ils ont succès et la réussite. Voilà. Succès et la réussite. Si vous avez un titre, il y a un album, il y a un piso bimisaka. Par exemple, Munduki. Par exemple, Bonjour. Au-delà des frères Patrice Pasteur, au-delà du travail en mobilisation sociale, au-delà du travail à éveiller mentalité à Batou, à éduquer Batou. Pe Batou, bazo bon wana, babiti des autres changé, na batiti des Batou des autres changé. Et où t'as awap? Na wote kolobango wa frère Nangai. Ok, ce qui mouta yebi mission na ya yeli. Onza batindeli na mukiloi. En tout cas, vous allez facile pour être à réussir sans que ça la baille fort moko boy. Il y a un moment où les bateaux échoué parce que bazo ko forcer ma camouflage appel na yezati. Ba titre to ko bongo na ya batu ezaka pété ya musala. Webi na ko pesa exemple ngani naza na bonde la na batu na mafuta te. Na cha mungwa na cha mafuta na cha ba mai kutungu la batu. Nebi loko wana te. Ngana bonde la batu kana kombo Yesu mutu abiki. Donc nazane loko na ko forcer te. Alors na ko yemba nga pesane tellement nazo yemba ngo en esprit en vérité batu ba bongo la mitema. Neta album fo bima. Mais ebimi na nteme batu bazo zela kaka album boka nga mutema. Izo ya kalate. Donc pourquoi? Parce que bayebi et loko nzamba pesa ke pa na tata o Patrice Ngoyi Musoko. Eza pene loko ya solo original ezo ko bongo sa batu mitema. Donc nyonso wana eza kaka volonté na nzambe eza kaka ko respecter mission nanga onzamba tinga na kata mokili wase. Voilà. Na album nyonso sala depuis obandi musique na yo. Album nini oyo au centre pendant que captiva et pesa ba ouverture et belé na album nyonso sali. Au sel d'abord combien d'albums et puis parmi les albums on a lesquels oyo captiva qui est pesi ba tourner frère Patrice Atamboli abeti ba sala Atamboli mokili mobimba par-ci par là. Bon, parfait. Omoni stoki na komisi album moko ekozala net moi lisumu parce que eza musala nzambe. Mais ngana yebi eloko yeko fungola nyonso ti lelo ezaka album aliboso. Album aliboso yango nde fungoli nzela po lelo album ami balebo ya koyeba ya misato pezo place ti lelo parfait na bande konanga mosusu boya ko filmer ngai lelo na émission oya nganda banganga. Alors l'album nous promet aussi la musala nango, mais je peux reconnaître que ils ont un album comme le Makamba Voyage à partir déjà il y a album il y a passer non pas passer patron avant passer patron tribunal même Munduki vraiment ils font là ils peuvent banzeler belé et parvenir même maintenant ça la voyage ya musika penati na Russie na Moscou na ba musicien nga nyonso to kene kina ba même tikuna album on a vraiment été mingi fongoli ba porte à part voyage même on a kati na mboka vraiment batu mingi ba sepela kina ngope mingi ba yambinga ipo na album wana. Papa Patrice, projet d'avenir, projet d'avenir pour la musique. Et puis, et là, on a la musique au sein de la note.
Un projet d'avenir est belé, mais au pays des autres qui peignent mis pour la musique et zali ko fungula usine moko de fabrication, il y a un support, tous on est CD, qu'on multiplier CD, et puis surtout qu'on aider les jeunes talents, qu'on fungula salle moko ya kitoko, où les jeunes talents ko sala kamisa na bango potozo ko guider bango parce que na niveau to comme il faut bane belé babima vous êtes tala ka bango ndenge ni bazo kotama na discipline ya musique onzamba pesi biso eza vraiment bosenga na ngai penza yango wana bosengano yango wana eza na ba téléspectateur mo bazolanda biso sikoyo Marilyn Odia Bertoli Kelani Mavangi basengi nzembo bonjour. Oui, ouais. Merci Olivier, bonjour. Ouais. Ouais, Jesus. Yes. Oh, Jésus. Bonjour. Comment ça va? Bien. Yes. Pardon? Je vous envoie mes salutations dans le nom de Jésus. Comment ça va mes frères? Comment ça va mes amis? Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Saluez les frères et sœurs. Respectez les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Quand vous péchez, mes bien-aimés, n'oubliez pas la repentance. Quand vous péchez, mes frères et sœurs, n'oubliez pas la confession. N'ayez honte de personne, car c'est Dieu qui vous pardonne. N'oubliez pas la prière, n'oubliez pas les jeûnes, n'oubliez pas l'intercession, n'oubliez pas de lire la Bible. C'est alors que vous allez vaincre les attaques du diable et Satan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bande nyonso kuna na France. Ouais. Kuna na États-Unis bino nyonso Gladys Exaucé, Maman Sylvie. Awa pena Kinshasa, Maman Esther Damos, Daniel Gemes. Pendant mon nom l'Éternel. Alléluia. Hey, Olivier. Ouais. Yes. Bonjour Noël. Ouais. Yes. Merci. Merci, merci, parfait. Merci.